la vie ya handicapé. En tout cas, na kat na famille babengana inga. Babengana inga na telenga na ki. Nazanga keska kokendo vanda. Qui ont la chasse de cette maison, je ne sais pas où elle habitera. Elle a nulle part où aller. Elle a nulle part où aller. Les gens de bonne foi, en tout cas, vous êtes de partout, je sais, notre émission, notre chaîne est tellement suivie. Papa dit nous qui s'imbi la messe la baie. Aider la dame. Maman Emilia na Canada. Aider cette dame. Griffe plus griffe égale original. Papa Love Luciana. Monté maman Monique. Aider la dame. Maman Godé Tumbo. Maman Elodie la maintenance. Roli Matuta. Aider la dame. Ya muke o nzambe azosunga bino. Soki bosungi pe biso kosala bien. Atuka bo soutenir ndeko na bino. Esala passe. Soki bomoni nga na balabala. Atuka na sengi lisungi na bino pe na sen soutien. Ndele zabu awa courant déjà bakatanga courant kala. Mais lupang mobimba courant zalanga courant zalate. Osomona. Sikoyo na uzana besoin que toka mai. Sikoyo na usala ndeni fona luka bakantina luka bana. Ponga na zana mwana te. Na koluka mwana ya ba voisinette boy bandeko pe baza pembeni te. Na koluka siko bana neti bana ba voisin boy bozo ba kanti boutique la na pont nga moko na landi yango na kena toki soki pe moto ya mawaza wana aloba te yoko toka te tikanga na toki atokelo ba kantini mai telemi siko zoluka mutu amemila yo aya kotikolo na ndako siko soki mutu azate choc wana. Non, c'est Sabino. Maman Sylvie, merci pour l'opportunité. Maman Tine Belé et nous allons soutenir vraiment à Pamolao. Bon, continuons à soutenir Maman Sylvie pour un événement où ils allaient 31 décembre de tirer à vélo qu'on a besoin de handicapés et qu'on allait bien vraiment. Bon, ça puis mon corps et c'est la longité. Boni qui va fête na et tirer va fête mon corps. Ba chiffre mon corps donc est inoubliable. Pour contacter Beka, 2 ans de salaire niaison. Tout ça équipement très professionnel. On va passer sur la confiance parce que ça jamais décès. Maman j'ai tout passer sur la confiance parce que ça jamais décès. Maman Noëlla Manza va passer sur la confiance parce que ça jamais décès. Maman Emilia va passer sur la confiance parce que ça jamais décès. Maman Brigitte Manza ba Anne Marie Banza, famille Banza mon papa Taylor Banza ba za teme belé. Banza famille Banza ba za belé, va passer sur la confiance parce que ça jamais décès. Bien pour aux autres dans d'abiso passer sur confiance. Pour aux animaux on a raison dans un plus de 43 81 198 0914. Aux autres pour contacter Maman Sylvie comme ça message pas dans Sylvie yaka Sylvie Nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga noto betatu Na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane Bamba tata bamba bandeko bana mikolo pe baleki Boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika Na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Boubouka na tiboya ebele ngadja na sila s'abonner. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV Oya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner boya ebele. Bohésitez te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba Bolingo ya handicapé.
site moko ya malamu boya bosabone youtube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo. Oui, très cher internet, mboti na bino de partout, bozuli bakuya Hollande émission na bino c'est Sylvie Mode Lukeba bolinga bandicapé. Ah oui, les omuni sesnan bomuni beka ya bino mwana. Ya bino serviteur, ya bino tonton, ya bino leki, ya bino oncle, ya bino neveu, ya bino koko, ya bino petit-fils. Belon Kuala Mabeka. Pourquoi on m'appelle Beka? Parce que je suis à la triple option, je suis caméraman, je suis monteur et je suis aussi chroniqueur. Sans oublier que je suis aussi réalisateur. De là, au mitou, on a déjà étendu dans la mouké. Elle s'appelle Natacha. Qui est Natacha? Natacha, c'est une personne avec handicap. Oyo, tout ça, n'est déjà des missions, tout ça, n'est déjà des loups, boyebi. Le lot, on a sous ce que tout me partager, tout me solo là parce que vous voyez que la chaîne de Maman Sylvie, émission handicapé, maintenant côté sauté, des trucs comme ça. Continue moi à défier mon travail qui n'ango. On a 5 appels quand on a battu mon terme à l'amour, beaucoup de choses sur Maman Sylvie, le Québec handicapé. Nous savons que sur les longuités, notre maman a zaï moko. Mais c'est la vie de qui s'imbi la papa. Zonga ou soutenir maman. Ma mère propre, ma deuxième, je l'appelle ma deuxième mère, maman Emilia, à partir du Canada avec mes petites sœurs, mes petits frères. La salutation pour soutenir maman. Groupe de soutien Maman Sylvie le Québec handicapé pour soutenir maman. Les amis de Mamundi pour la star pour soutenir maman. Prophète Jérémie Touka la aigle royal. On est à promoteur collège Bonobo. Bonomi plutôt collège Bonomi pour soutenir maman Nabiso et vous allez vraiment bien. Vous êtes aimé belé. Vous êtes aimé belé de partout pour Nabiso. Vous êtes bien aussi un soutien. Maman soit Noëlla Manzambe, maman Claudine Louyeye, maman Jetou Kisiala, papa André. Maman Passa, maman Anne-Marie Mbanza, maman Brigitte Mbanza, vous êtes tellement belé, vous soutenez vraiment, et vous allez bien. Magali la star, la diva, vous soutenez maman Sylvie, vous allez bien. Elodie la maintenance, moi Sinzambe, maman Godé Tsumbu, vous soutenez ça la bien vraiment. Griffe plus griffe, égale à original, papa Love Luciana, monté maman Monique, vous soutenez. Donc, on va pas soutenir Nabino. Soutenir Nabino pour battre dans le temps, battre moi, mais malam. Batu basala batu beso kuta na bongo sepeli loka bossa imon le barashu boss Julien Mabanza so kuta na vraiment sepeli bo soutenir papi le chancelier ML pas ma passa bo soutenir papa bienvenue mon thème ya maman Nathalie sans oublier d'abord nous sommes là bo soutenir to so na ndeko na biso to yeba te ba condition de vivre na awa to na commune Kalamu na quartier Yolo. Et là, quartier, moi, vraiment un peu bon, tout sur l'angle. Oui, on a transféré, vous comprenez, c'est un chaleur, Migolo Bambou là, donc il y a des dégâts. Sans plus tarder, on a un billet. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Ah, par la grâce. Par la grâce. Oui, par la grâce de Dieu. Tu vas par la grâce de Dieu. Moi, été ma casse. Oui, qui par la grâce, maman, vous savez qui par la grâce, et maman, tu as appelé comment on a eu. Bania sur présentation comme on li so vrai non nga pesi Natacha mais ko vrai non maboti ezana bon vrai non nga ezali na bon mutu tanga bota mazana kombo misato na yebi kombo langa Libalo Maivanga Natacha on est vrai non nga ngwana. Maman Natacha, merci non accueil, on biso malamu, on s'appelle Makasi, to yepa no kolukao, to sola parce que biso chaîne biso za slogan biso za vivre avec handicap. Nous soutenons que des handicapés parce que yemo kolo chaîne biso, maman na biso aza une personne avec handicap. Maman Sylvie le Québec boningo handicapé. Non à chaque fois maman, il m'a appelé ça un message na conseil de loin maman. Maman Sylvie za maman comment les konza famille tout ça les missions na kisanto na mami mami na biso mbote mami na biso koko na biso ko la raté koko toujours jeune tout ça les missions na kisanto bino bomona vraiment émission ngele kaka kitoko sans plus tarder Jean-Pi l'ambassadeur na biso mbote cordon Joyve motema ya voilà to lo ba donc ami to bomona ba événement mariage ndeko na biso pe na kata chaîne na Sylvie ko sala bien maman Sylvie za moko sibana oza bana poza ba koko maman Sylvie sur le Damaris petite sœur moi ça mbiji motema ya wana to bombi omona ki moza mutu moza respectueux makasi maman ko linga te chaque fois conseil mon personne na kanaba maman Sylvie c'est focaliser na makambo sala ko linga to ke ne gauche à droite oza na handicap maman
le monde peut tout dire bakoloba ya bien na mabe mais tellement yo sala bolam na batu iba ki bolam on egangelo ga maman iba ki bolam egangelo laisse les gens dire. Moi j'ai toujours dit que toute personne na mokili ase oyo nous avons tous nos handicaps. Tout le monde est handicapé. Yo so landa biso handicap no peut-être cause ya kati nzoto mosusu ikoza le bima libanda. Ce n'est pas dit que yo logo eza ya kati nzoto ou bana ko eza libanda, non. Et je l'ai toujours dit qu'un vrai handicapé est celui qui est dépourvu de ses mentalités, celui qui ne peut plus faire quelque chose avec raisonner comme il fou liboma benga liboma. C'est celui-là un handicapé. Maman soit fier na ozali na onza mapesa ko na bakoko onza mapesa yo na bana onza mapesa yo. Na entre parenthèses na beaucoup na profondeur parce que ça un peu moins vaste ce genre. Maman Natacha to yeba na yo ko luka to solo la mamuke. Olobi ki nzamba zo sa grâce na sa grâce. Toni to yeba na qui est maman Natacha? Qui est Natacha? Bon, maman Natacha aza oboyebi, aza personne vivant avec handicap, oboyebi bosala bo namoni bolanda déjà ba émission ya maman Natacha, bolanda émission ya Ilubu, lelo bolanda émission otozo sala na journaliste Belon, bolandi yango maman Natacha oboyebi. Merci. Maman Natacha oboyebi ba question moko otunga to ko un peu moins profond, vraiment bien. Élysée, une fille Élysée wana une fille bien o tozo sane musala journaliste moya bien bambotino ni ba ezire motema wana baloba te wana motema beka et wana na monde te ya ba Keren ya ba Mardoché ya ba Octa ya ba Ketia ya ba Vicky ba Omega ba Sarah azawana donc maman Natacha peut-être monde ba yebi bon to sala émission ka leleki mais maman Natacha handicap no tu ba no via mon handicap azongo ndeni parce que d'autres personnes ne handicap ils a kobotama, d'autres personnes ils a accident, d'autres personnes ils a contenu batonga mo betaka na kala, d'autres je ne sais pas ils a ba moi ba situation belé. C'est comme Natacha botama ka ndenge nini pour le handicapé. Bon, condition nanga ya handicap nanga na zwaki na mokilité atuka na botamaki na botamaki déjà handicapé. Oui. Bozoka abotama handicapé. Yezati ka salaki accident, yezati tonga polio, yezati soki ndenge nini. Papa Kadina mama Cynthia, wana bayana nga bozoka émission ya mwana bino beka. Papa Kobala artiste, respect mon père biologique, papa Kobala là où il est na en tout cas donc mbot na bino vraiment makasi papa Sampayo, mais respect papa, yoza papa yo faut ça là toujours wana et ça lavement bien. Balobi Anuka development, centre Anuka development ya yemoko Emmanuel Mwanandeke. Bino boza de partout. Bon yo kangona lobi na so bien na suka émission pour boyeba qui est Anuka et Anuka eza nini. Anuka eza centre moins information vraiment batou na moi ba tranche belé na ko expliquer moi sima. Tout mon ami handicap bandeso handicapé mingi yo babotama nango de balobaka bango bazanga un peu moins complexé makasi koleka ba bazio na accident. Je ne sais pas yaka ande na oka mso balobaka. O peut-être nzame pourquoi ça les nga boy fana botama te normalement marcher ta après ce que accident. N'habité du fait que vous êtes handicapé. Entourage na yo famille. Bandeko bami, est-ce que vous avez un complexe wana? Bandeko fingama, tout le monde qui est sur le plan social, vous êtes très à l'aise dans la famille et dans la société. Oui, merci beaucoup. En tout cas, nazai penza à l'aise na kata famille penza, en tout cas basili sanga posa ko vivre. Na famille ba maltraitanga makasi. Oui. Ba maltraitanga makasi. Do balongolanga posa ya vie. Mais son avivaka eza kaka vie ya mutu nzambe ka mutu a protégaka. Do soki omoni mutu akufi seke nzambe apesi nzela. Yango na omoni naza toujours en vie. Tout le monde est toujours en vie. En tout cas, bon, ok, un peu moins vaste, bien que ma maltraitance, ma habité na papa, na maman, na bandeko propre et tout les qui bandeko. On est ma famille élargie, mais famille restreinte peut-être bandeko protégé. Bon, na nga penza na koli et pas na papa ou bien maman te, na kola kimi na famille élargie. Oui, papa na maman babokola ngati. Bon, talaka para mususu soki aboti mwana moni mwana de aza na défaut
azotala oyo soki navandi na eta molai naolekisa ta obe makambo na ngai ezobeba azwi mwana ake otika ye bon akendeki kotikanga mingi kote ya koko na biso mwasi wabotaki mama en plus tantine na mama na biso baunde mutu babokola inga nayaki komona papa deja na komukulu papa nayebaki vraiment te mama bon namonaki ntango nazalaki wana deja bon mama akufaki mois avant oui mais namonaki na ngai nakufaki mois avant osoka lisolo ndeko na biso Natasha esala foma pasi makasi nga déconseillera pe na temela bafamille oyo badéconseillera bandicapé eya pe mwa message napesa toujours na bandeko balanda biso oza na ndeko oza na mwana na ndako aza na handicap mo peut-être ya likolo peut-être ya liboko peut-être malformation ya motu eleki monene to nini to ya taille to ya couleur albinos omona etina te bombake na ndako bosekake akoma sujet moko ya monkeri non lorsque motu ezo fonctionner il est capable de faire ce que ba bengi valide bakosala kopesa chance akota classe botangisa ye bopesa sourire na société bosepelisa ye soki bino mono famille bozo dénigrer bon soko libanda so ba dénigrer zandeni c'est vraiment catastrophe dans le thème là on makasi parce que biso benga so bana bandicapé ngana leka na bandicapé to so na bandicapé to mena bandicapé on a lingaka te moto afinga ndeko handicapé kopesa bango chance na société ozala vraiment bien makasi ndeko Natasha tomona ndako na yo na yebi to vivaka yo moko to oza na papa to oza na bandeko mosusu to namonika ndako yo moko bon ka lisolo wana nde tozokontinue ya vie ya bandicapé atuka na kati na famille babengana yenga na telenganaki nazangaki esika kokende ovanda nde seigneur asungaki nga kana kata bato ya motema mawa basungaki nga na garantie nazalaki na garantie ya 6 mois nde napesaki awa mais tellement nazalaki na eloko ya kosala lisu te mpona futa ndako nabandaki kokonsome garantie sikoyo nde eza boye garantie ya 6 mois esesili nde eza boye lobi mercredi fona kite deja ndako oyo natika yango oui fo natika yango mais naza na esika oke ovanda te sikoyo na makanisi na nakomi koprefere nakende ovanda ata na balabala parce que namoni esika nakoko oke ovanda liso eza te famille baza te bato baza te atuka ou bien naza na mutu moko te wakoki kogarde nga nanu na mwa un instant bon aza te minute oyo rêve na nga eza kaka nakende ovanda na balabala na fulu bon so nakede na fulu mo eteke nyonso dese baby c'est ça sikoyo naosala nini naza so na garantie te naza na eloko moko nasalaka esu te oyo ekoki kopesa nga mbongo elo na bandaka kosala na bandaka koteka makala nakasi natindela ma Sylvie ba image wana nde na bandaki osomba makala nazoya na vandi nazokanga natindelaki ma Sylvie ba image wana pour le moment naza suni eloko te mbongo nyonso esila do naza na elo moko osala esu te do nazokoka pa même pas kofuta ndako garantie mpe eza esu te do naza na mwa esu te. En tout cas, émission titre non, on SOS. Je m'attendais pas qu'il n'y ait aucune réalité. Je m'attendais pas en tout cas qui passe dans mon thème. Qui va passer. Ma connaissance à maman Sylvie. Ma connaissance à Beka. Na ba oba hotel émission. En tout cas, ils ont un peu moins urgent. Pour me retrouver au cas de konangai. So peut-être il y a mingi comme on a été. Ceux qui étaient besoin déjà à 10, na mutumo à 20. Et ça là combien? Et pour aider pas foutu non ata 2 mois na yandako après na moi oyetika lana akoko kozonga ta commerce na e osala bien ko aider mutu zaka ateke pose na ngwe pour aider mutu na volontaire avoir du cœur soumuna ba basa moi ba $500 $1000
Après, on peut aider mon côté, mais on a un sang, en termes de non souffrir, bien non, ils ont un projet, ma 4 moins 20, moins 30 à PCA. Cher moi, Sylvie, le côté m'a bêté de la par une chaîne auto de l'ami handicapé dans YouTube, tu vois, tout ça, à Bissomoko, chaîne Oyo. C'est vraiment une émission qui est suivie de partout. Non, mais quand on passe un peu message dans une autre langue, la sœur vient de nous dire quoi? Le garantie est presque à la fin. Ici, elle habite toute seule. D'abord, les moments où nous parcourons, le temps est tellement difficile dans notre pays. Pour les gens qui sont soi-disant valides. Bon, les gens qui sont valides. Mais elle est handicapée. Elle a un handicap. Elle ne travaille pas. Elle travaillait, bien sûr. Elle vendait des charbons de bois, comme elle vient de nous dire. Pour le moment, elle ne travaille plus. Elle ne fait rien. Elle est à la maison. Et le garantie est presque à la fin. Les gens qui nous suivront de partout, en tout cas, je vous demande en tant que votre fils, votre humble serviteur, d'aider notre maman. Ça, c'est une émission que j'intitule SOS. Lisungi, je peux dire. Aider notre dame, aider notre sœur, aider notre maman et notre sœur Natacha. Parce que si on la chasse de cette maison, je ne sais pas où elle habitera. Elle n'a nulle part où aller. Elle n'a nulle part où aller. Les gens de bonne foi, en tout cas, vous êtes de partout. Je sais, notre émission, notre chaîne est tellement suivie. Papa dit nous qui simbi la messe la baie. Aider la dame. Maman Emilia na Canada. Aider cette dame. Griffe plus griffe égale original. Papa Love Luciana. Monter maman Monique. Aider la dame. Maman Godé Tumbo. Maman Elodie la maintenance. Roli Matuta. Aider la dame. Papa Bibson Ngoma. Tukodiankos. 1000 fois Ngambé. Aider la dame. Vous êtes tellement nombreux. Je vais vraiment citer les noms. Je vais citer les noms parce que je suis un être humain. Mais d'autres, ils ont un moto. Élisée Massimo. Aider la dame. Magali la Diva à partir des États-Unis. Mon vieux Jacob à partir de l'Amérique. Aider la dame. Aza na place ko kinete wa neonanga. So ba bengani alo kutama bete. Au telengana. Ako telengana. Ezala bien te misto sala ndeko. Un jour tout monde quelque part libanda na habité pasteur yoka en tout cas. Ezala déplorable. Maman Sylvie aza musafi moko. Oui, ana ngote. Maman Sylvie aza mutia munene. Pe oko pesa Maman Sylvie komaka. O Maman Sylvie azwa obeka zwa boye ki pesa mutu beko sa ekomaka. Non na Maman Sylvie no emono aza no honnête ekomaka. Na ngamo pe beka na su honnête. Et ça n'a bien avant ta moi aussi là tout comme avant semaine aussi là vers la fin donc après que nous avons moi quelque chose oui aider à foutinda ko ma etikali moi dans ma provision peut etikala bani ko zonga na ba activité na bani ko sala. En tout cas je m'attendais pas que nous écoute une nouvelle autant d'ailleurs moi je savais que je suis venu faire une émission ordinaire normale. En tout cas ça l'est passé et ça l'est vraiment passé. Rodrigue Bouzito mon frère chroniqueur on apporte à Beka le chroniqueur de Maman Sylvie Lukeba. Il ba à chaque fois que muto sala bolamu elle ça lona ko sala bolamu eza ko lona un jour yofuta kaka un jour ko futa on dit Bouzito motema ya H Hortensia mambo na mimi dosa kuna je vous aime trop oui bien ou bien en tout cas donc continuer mission mais passe déjà motema déjà passe na nouvelle oyo so ba bengani a otira libana je me pose la question ba mbula on a période yo asa ndenge nini na ba mbala balabala nyonso manyi. C'est tout vraiment intéressant. Bon, c'est quoi ça là moi mon long ani pembeni te. Tu vois tu nzaki. Oza mo sikitoko. Oza mo sikima Sylvie za handicapé aza bote aza papa boye. Oza mo sikitoko. Ni un peu oza na mo pembeni te oyo peut-être pour la co, peut-être boye. Pour le moment ça te. Oui. Est-ce que le mobile service est handicapé boza mitema boza ma comportement comme be makambo makasi boliko silika pamba. Dites-nous un peu, Coco Sate, n'a pas remarqué on a ça bandé handicapé bien atteint avant on a eu le comportement avant ce que le connaît à la dire quoi pourquoi peut-être il y a un peu qui me sauve peut-être mi balia et ça bon côté bon tout le monde basa bon côté tout le monde basa bon côté oyo ayebi pena nzambe akoy ko vivre pena comportement bakanda makoma be makasi vraiment te soko moni personne vivant avec handicap ça kanda makasi nano ayebi esumasiate
mais soki ayebi yesu masiya vraiment ata kanda yango eza nde nini fo aluka moko dossier bon kanda mingi ya baperson vive avec handicap ezalaka par rapport na ndenge baomaltraite bango ndenge bamaltraitaka ye omona bamosusu benjeu moko oyo ezotouche mpena na niveau ya kiere omona yo mpenza nde oza belo nini okosalela biso osalela biso nini oza inutile na société dosko do baréponse wana epesaka ezala langage mo choka makasi mpe okomona lisusu okokoza na besoin neti boye tala bakantine boye nakoza na besoin ya mai natoka mai parce que na lupango apompe eza te nde eza boye awa courant déjà bakatanga courant kala mais lupango mobimba courant ezalanga courant ezala te ozomona sikoyo naoza na besoin ke toka mai sikoyo naosala ndeni fo naluka bakantine naluka bana mpo nga naza na mwana te nakoluka mwana ya bavoisin neti boye bandeko mpe baza pembeni te nakoluka sikoyo bana neti bana bavoisin boye bozwa bakantine botikela na pompe nga moko nalandi yango nakei na toki soki mpe moto ya moto ya mawa aza wana aloba te yo kotoka te tikanga na tokelo atokeli yo bakantine mai telemi soki ozoluka mutu amemela yo aya kotikolo na ndako sikoyo soki moto aza te choc wana ezalaka na motema sikoyo soki motu moko aye koderange yo do mbala moko emati na moto ale réponse ya mabe epesana mpona nini ozotala songa mona azalaki normal nakokomema mai na nga naye nango na ndako nasali baaktivité na nga nasali boye donc mwa limite wana yango nde epesaka oui selon nga merci yango soki nanga loba selon ndeko mwasi mama Natacha apesi raison na ye oza bon je peux dire tangible je sais pas eza raison oyo aye badifité bakutana nango nde esalaka peut-être énervé bango d'autres pas monkeri kaka te d'autres pas akota mpe na kanda mwa quelque chose boye yo ye na ime mo aza ndala bientôt yo koloba ne boye etumboli ye yango esalaka epetise bango na koloba yango wana groupe le soutien mama civile okeba bolingo andika mpe bosoutenir Damaris mwasa mbiji ileki propre ipo oyokaka Damaris ipo soutenaka wa motema nakwa mama nao okosoutenir ndiwa nga Natacha te donc abeka ye grand frère lekata boye ezola mama Natacha mwa quelque chose natindela ye émission na otindi yango na nko mpe lakisa bof émission bosala quelque chose osala bien vraiment osala bien page wana na soute yango te otuni makambo ya relation amoureuse bon omoni pour le moment nde nalobi pour le moment na relation moko te mais omoni na relation amoureuse wana eza na mibali mosusu bazalaka nayebi te so nakobenga bango na kombo nini oui omonaki oza na pasi na yo aye susu aye kobakisolo susu balangage moko choka preuve ebele ya bamama na biso neti mama Emerance mama Gisèle surtout mama na nga Gisèle mais respect na bandane mama monoko kutu oloba te wana mare na ngai ya boti bana kitoko me boye aza boti na valide eza kaka te et bon tout le monde te nalobi te ke eza tout le monde mais eza moko moko obayaka do so otombe na pula mabe ozwi mobala mabe bon chance wana epesamelanga te oui nzongo na mufiniku nango moi je sais une chose que si tu kosambela wa servant de l'Éternel ozana mufiniku na quelque part jour okuta no mutima ne sali mama ko pouf do so okuta na ye mutema sali pouf parce que ça problème makila so makila esimbi nango no boya na ngai te no linga ye merci beaucoup boya no yete o monike nzungu eza muke ozwi mufinika munene ofiniki na moi te ke simba te lobi ekosimba te vraiment tozocontinue na biso na émission so kitoko oyo sikoyo tokomi na ntango boye un peu fort parce que tozotendre vers la fin de l'année bato mita malamu tosengaka toujours eza mwa message fort na opesa groupe de soutien ma civile okeba les amis de ma civile okeba et toute autre personne oyo motela malamu kaka tokokende vers la fin de l'année tosengaka toujours baaide parce que ma Sylvie chaque fin de l'année tosalaka yango bomona na bémission ndenge tosengisa bandicapé moi quelque chose emonanaka moi jus moi loso moi saki ya loso moi sakomba sucre moi nini topesaka
Et on peut interpeller toujours que notre maman elle ne peut pas tout faire à la fois parce que mon sentiment est sur les longuités. Bien de partout, besoin qu'on en tout cas botter maman le boko, pour soutenir maman et que ça va bien. Peut-être bon comprendre que naza pour maintenir ça na pinvo anapo, il y a des problèmes là pe ou ils ont peut-être des gens moi personnel et on moni na sali musala pour ça musala tout ça là mais ils ont important pour le banyoso. Donc c'est un soutenir nos maman, ou soutenir bande on biso handicapé et ça la bien. Soutenir ma Sylvie, groupe de soutien pour soutenir ma Sylvie, toujours attendre vers la fin de l'année. Contribution bien ça la bien vraiment. Contribution ça la bien et aider vraiment et ça la bien nzamba on pambola bino. Natacha, si vous avez un message moko fort nan. Pour monsieur contient un message moko fort au pesa mbo bazo landa o. Message moko fort au pesa mbo bazo landa o bango nini. Yo mo senga posa motema na yo. Zwata na ma loba. Loba ngana no kata émission te. No kata te ngana otala ka kono. 29 no kata te. Si vous avez un message moko fort na tikelo micro o loba o pesa o tape caméra na biso oyo. Ho batamine ba Holanda yo awa. Ba yo ka posa no peut-être na bi kinza mo tuchimtema batun susu. Ba osala. Message nous anime pesa na. Oui, message nanga eza boye. Biso tosala kate. Net lokolanga tosala te. Tobikela ka bino. O bino bosunga biso. Soki bo pese pa mama Sylvie akomisaka yango. Fin de l'année yango. Toza neseka musu tokoi ko fete te. Ka bino soki bo sepelisi biso ndo komona toseki tolemwa soso wana tolemwa tozuma loso mwa wili wana mwa sikre mwa miliki esala biso bien parce que toza neseka kozwa te tozwa kapa na bino ndenge mwa muke o nzambe azosunga bino soki bosungi pe biso po tolekisa pe ane na kati na kimia esala biso pe bien nde toza boye ba difficulté eza makasi na Congo ba difficulté eza makasi na Congo soko tali ba personnes vivant avec handicap bazo vivre pina tuka na condition moko impossible condition eza vraiment passe makasi tozo vivre condition moko moiti soko tali eza ba personnes vivant eza kanga moko te eza pela ba misope bazo la problème bandako talaka atuka eza passe makasi ya muke o nzambe azosunga bino soki bosungi pe biso kosala bien atuka bo soutenir ngande kuna bino esala passe soki bomoni nga na balabala mbula ezobeta mai ezotiola na balabala na vandi na kata mai wana salite ezotiola etake mwasi ekobotelanga nini ebotelanga microbe ekobotelanga malade ekobotelanga liwa lobi bokoyoka sango mama Natacha kufi esala bino passe atuka pona koma na niveau wana te nasengi soutien na bino makasi bo edenga na zwandako na vanda parce que place onde naza awa lobi mercredi fona quitter déjà parce que ndako oyo ezana moto déjà se azwaki yango apesaki de bakolo ndako de garanti nde ezabo azuzela kaka na bimaya ya kokota mais minutes naza nesika te naza na mutu moko to na okende ovanda pa na ye nazela azati minute nazo raisonner kaka balabala so na bimi na balabala ekosala bien te epesa passe makasi atukabo edenga na ndeko na bino mwasi na ndeko te na musungi te bino boza de bandeko na nga bino de boza famille na nga bo edenga so bo edenga ekosala bien so bo edenga o nzambe akozongisa bino ekoleka obo pesinga ezana ba misupe bazana ba difficulté baza pena ba problème ya vie ozomona peke makambo ezosunga te mais luka lipamboli na kati na nga soko luki lipamboli na kati na nga nzambe ko visiter na makambo o ezosungi o ezopesa passe wana ozomona kimaye no suki so ezate mais ozana mbongo mais ozana kimete kati na vie spirituelle mais soko edenga nzambe akosala o de plus en tout cas nasengi lisungi na bino pe na sen soutien. Oui, très cher internaute, merci Bolandi, maman na biso Natacha. En tout cas, na tikela keta, na simbisi micro pour yo ka pinzo liboka pasi waza na motema.
boka mapasi na ye en tout cas nazangi kutu moma loba nazangi moma loba ngana osenga ba soutien osenga toujours ba soutien et beau soutenir vraiment maman yosala bien yo sono maman Natacha oui olobaki ko ndo sa commerce mais habité est-ce que yo qui peut autant en classe to au 4 classe avant to moi diplôme na yo na habité o me répondre à la question bon natangaki mwa moke nazwaki mpenza grâce à kozwa diplôme d'état te parce que na kati na école toujours nazalaki ka malade do soki nakieka classe so nabandeka kotanga malade ebandi so natiki makambo tanga malade pesili malade mpenza na nzoto ko fièvre malade do malaria do malade yebana poso te mais tant on a tiki en tout cas na suki na deuxième zimanté oui na c'est moi scientifique bamani certificat ya première bon ngaba chaque fois moko on apprend l'intelligence ça se prend mais la sagesse to bota manango parce que ba maman so kala bazoka tant peut-être autant ba classe mingi te mais ba boanya moko soki me ko tangisa bango botala bango boye ondima ko te donc sagesse oza na kati onza mapesa onde yango ya mutuya ya promettre ce que yo monde mona koza forte na domaine na commerce na activité ni oza de force ko nga suki ko sala bweto au monde qui oza ma forte makati mo bike so beto to ba soutenir yo en tout cas OK de l'avant c'est propulsé oui nazaki na salon de coiffure nanga oui nazaki na salon de coiffure bon eloko ezongisa inga sima parce que bayiba inga biloko nyonso ya salon ya onde ezongisa inga na sima mais côté commerce pe naza fort naza pe fort na commerce so nazuma fond mo ya bien et ko permettre nga nasala ta moi commerce moko eko edenga ke nazala toujours ka kolela te et permettre nga que so nazwi garantie commerce na kosala edenga po nazana facilité ko futa ndako. Merci beaucoup maman bande ko zolanda biso boza branché na betando na bina mike bozo yoka maman Natacha ndenga zoloba abi za forte na commerce azaki pe na salon de coiffure na ye bitu ba miyibi mususu muto so débrouiller na ye azana handicapé bokoti bo fiu kule susu biloko na ye. Notre monde est tellement méchant. Nous pensons que ça a faute quand le gouvernement a biso. Donc nous ça faute dans le gouvernement parce que nos handicapés n'ont pas comme si n'ont pas droit à la société, n'ont pas une place à la société. Nos handicapés sont tellement méprisés dans la société. Oh kende handicapé atangi pe classe na ye akiki pas ba engager batu. Te ba munika na handicap yo to kene yo e bon solo yo boye ba olinga. Et pourquoi on a payé on a payé libanda na Europe wana total handicapé bana sauf bana na voiture na basela bango na tala ki documentaire de anima na chaise ngula na cause na voiture okumba handicapé na autobus soki handicapé akomi handicapé baza na place ba vanda na bus handicapé aza mutu moko eza na ba sport même eza uniquement pour maman Irene Sambo maman oza délégué à personne avec handicap masala quelque chose parce que le kutama bete to kina na centre ya Funa to mona centre ya Moshi ya Funa okitaka kuna osalaka tozalaka wana to interview ope nandi kona ko dibuzito toka olobaka en tout cas maman to moni koza mutema munene osala mais entourage no ba aider ope maman osala quelque chose parce que lobela bandingo bandicapé c'est pas senti que bazana muto lobela bango qui est muto la partie puis ta boité mais maman moko mutema munene pona bango nyos ongo balika mususu maman oui elo naliana baksa pona problème ya ba voiture ba taxi. En tout cas, tous souffrent ma casse. Tous souffrent ma casse au côté manare. Ba chauffeur nyo so mona bazo boya yo. Ba receveur, ba ko bengalo so otemis babité yote. Yote. Do ako préféré azwa moto aza normal ki azwa yo. Raison na ba pesa kanini ba lobby personne vivant avec handicap amataka do amataka na difficulté na kati na kamera do azwa bango temps yango na raison o ba boya kangwana do tozo souffrir makasi na transport parce que beaucoup na biso mande toza boye toko zota idée tata maman na biso igane sa moko zwa idée que peut-être ya mituka moko ya wa uniquement ça la ba transport kono bandicapé esa idée mo eza nango simple
Justement, le transport, peut-être une somme de, par exemple, 1500 transports, 500 voitures. Taxi bis, je peux dire. Peut-être 20 à disposition à Victoire. 20, on a combien 20, on a combien 5. Attends, ce qui est un mingi, moi, attends, tu vas moi 100 pamba. Maman, est-ce qu'il y a une cause à la péter? Notre maman. Qui est handicapé, côté transport, peut pas facilité. Parce que les handicapés souffrent, maman, dans le transport. On a réplié, on a handicapé, mais boule lingue banda. Recevoir la maga, on a boule lingue banda, ndeko côté ndeko aboy. Ah non, Alex Angata, abano kende. To gaza makasi na motoka. To gaza makasi, to gaza makasi. Les abaïdés, nous sommes habités, peut-être maman a fait mutarosa, abaïdés, nous sommes mais ce qui entourage maman peut bien aider maman à aider nous. Mais on va toujours dans son excellence notre président Fatih Beton, papa yo vandi mingi na poto. Yo vandi na poto yebi vie ya handicapé ndé bazaki na bande bazana poto. Pour voilà puis c'est la première fois tout le monde na le gouvernement na biso tout le monde qui est handicapé a bien peu de rôle là, bon ministre délégué ba ya personne fait handicap. Tout le monde a obi misa maman biso comme maman Irène et Samo. Et Sambo plutôt sur le permis handicapé, c'est la première fois. Pour dire quoi, notre papa, notre Fatih Beton, notre président va à poto, comme Ayebi qui vit handicapé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut surtout l'endager, tout ça ce qu'on a battu, on va l'endager pour mamuna, c'est là on est au salon papa. Pour handicapé, ça va difficulté tellement belé, la société, parce qu'on a bango, tu as mis ça là, la place pour badenir bango, transport coûte bazan la place était, tu habites handicapé na biso Congo papa. Solution mon la place ou na vie sociale, ma bé. Notre maman Denise Nyakero, maman Malam, on est na papa. Notre maman Malam, parce que vraiment ça là déjà, trop le belangote, c'est tellement les gens ne peuvent rien dire. Notre maman et maman Denise, quand on a un cas handicapé, maman Denise Nyakero, quand on a un cas handicapé, que ça la maman bien pour papa ceux qui peut-être dans l'occupation comme sous oui, que ça la mieux sauter. Maman Stong, on a la fondation, on a ça comment, ça la pour handicapé. Comme meka ko aider handicapé à Congo et cause allemand ilo mama lamu et nzama ko mo davantage pour ndinga pambola déjà un couple béni de Dieu donc ba makambo ka beze belé liboso en tout cas on de ko soutenir ndeko na ngai maman Natacha pour ya ko lobeza na motema mingi ata so bandi ko loba to lobi énergie ici la biso pamba pour abattre la moins énergie na ye hein maman Sylvie merci pour l'opportunité pour singa lisusu. Tout ça na bande tout sur la lelo maman Natacha tout qui nous vers la fin na habité sur les le moment fa péter ngo bimsanga na za m'occuper na bosse peut-être des questions on ngana poser yo so za le baso rolo bana ba baso landa yo na itanda mokie. Oui, eloko nalina bakisa kaka ya libosuno neza kaka na pesi maman Sylvie merci parce que émission liboso to sala kiango na mona ki ezaki pena intéressante parce que batu babenga kité. Yango na toyesu ko bande l'émission oyo po elekana. En tout cas na pesi maman Sylvie merci pe na pesi batu nyonso oyo basutenaka maman Sylvie merci mingi. Là on a lina bakiseza kaka problème ya condition en tout cas ça très difficile makasi na sengi bo soutenir biso penza. Na Congo a to souffrir makasi. To souffrir tellement makasi. Condition est vraiment passe. Comment na condition de vie sociale problème makamba bandako do condition est vraiment passe makasi. To so kokate to sengi lisuni na bino to sengi soutien na bino bo soutenir so bo soutenir tout ka kozala bien makasi. Si vous soutenez en tout cas vous avez bien makasi donc vous posez un téléphone on peut se faire contact na yo peut-être na ba obenga yo hein ba sonner on a WhatsApp tu vas na WhatsApp vous avez bien contact nous a plus 243 082 712 80 70 082 712 80 70. On a numéro ya maman na biso Natacha en tout cas on a 5 soutien vous soutenir encore maman Sylvie parce que tu vas attendre vers la fin de l'année. Na ba idée maman zala nango boté le boko po a réaliser makambo za nango en tout cas tozongi susa musala rande zalaka parce que moi temps repos belé contenu makambo kaka tozongi toza toujours wana to la salle no handicapé ba télé réalité handicapé be lugo handicapé ngane obenga beka mwana handicapé beka triple option mwana bato ya mama Emilia mwana bato ya mama Sylvie mwana bato ya mama Anne Marie Banza mama Brigitte Banza mama Noela Manzambe mama Elodie na maintenance moi Nzambe Magali la diva. Parce que tellement bien maman j'ai tout qui tient la maman Maria hein papa André
hein baza tellement ébélé ba rolima tout maman chez tout Kinsala maman Godin Tsumbu hein ba plus griffe et grand original papa Love Luciana maman Monique Robson Ngoma papa notre papa Robson Ngoma tokodi ankoso boza tene belé babi collège zaka mo école ya mo songo tang sabana bayoka batanga kitoko anglais formation français anglais kitoko eza collège Bonomé eza na monga fola il y a les promoteurs Jérémy Toukala Aigle Royal notre prophète mais respect papa place ali balosa ko belé maman aimé bambo tino maman place za kuna nzama batela bino boza la bien en tout cas boza teme belé hein boza teme belé lobby comme la souka bon na bosana lo na liana baksa problème ya santé ya vie ya handicapé en tout cas traitement penza ya bien zoza na kat na bangote et belé batondi na ba malade do traitement exact tout cas pour aider biso pe na problème ya santé parce que moto pe akoki kozala zoli ya bien mais so santé za bien té eza pe bien té santé zo compter na société merci. Et là, mutuya maman soulever les santé, tout le monde a bandé on a biso pe artiste comédien basala bango bagena soin quelque part non tant comment te voir publicité. Ceux qui le connaissent peut-être l'hôpital moko eza uniquement pour handicapé bagena soin. C'est aussi une bonne chose. Et là ko ça implique dans social, c'est ça ce qu'on appelle social. Social c'est que le gars de qu'on a déjà boyo yo député mo quelqu'un ko lié, na ta ma enveloppe pesier. Ah on lit le bel bunesili. On le peut s'enveloppe pour créer quelque chose ou créer une entreprise moi na bigi Natacha n'engager okuna. Et c'est li. Donc si tu as tellement bien toi no selon malé impo. Tout ça na biso ngote. En tout cas moi merci beaucoup d'accueil, tout ce péné to oyambi biso et je pense que tout ça l'union sur le ko basela sauter. Bon, presque o ezai penze bando ko déranger nga yango. Groupe de soutien à ma civil que bolingo handicapé, les amis de ma civil qui bolingo handicapé, Damaris Mosambiji, papi le chancelier, hein, papa m'a pas ça, maman Emilia, bah toi quand moi maman Emilia bien parce que c'est ma maman chérie à partir du Canada, vous êtes tellement nombreux, hein, ce côté derrière vos postes télévisés, de nous suivre à ce net moment, et là qui a bien un des serviteurs belon quoi là ma bécate option, n'a pas que le moment mutuya, n'a pas capé chaque fois mon avant et monsieur Banda affiche moi dans la studio Beka, hein, Beka audiovisuel, bino bande qu'on a biso, vous avez événement na bino. Vous avez fait des mariages, vous avez day, vous avez matanga, vous avez événement nyonso kaka. Boniki fête na bino etika ba fête moko ba chiffre moko donc inoubliable. Pour contacter Beka, deux ans de salaire nyonso. Tout ça équipement très professionnel. On va passer sur la confiance parce que jamais décès. Maman j'ai tout passer sur la confiance parce que jamais décès. Maman Noël Manza va passer sur la confiance parce que jamais décès. Maman Emilia va passer sur la confiance parce que jamais décès. Maman Brigitte Manza ba Anne Marie Banza, hein, famille Banza mon papa Taylor Banza baza teme belé. Banza famille Banza baza belé, va passer sur la confiance parce que jamais décès. Bien aux autres dans d'abiso c'est sur confiance. Aux animaux on a ça na plus de 43 81 198 0914. Aux autres pour contacter ma Sylvie comme ça message pas na ngai. Et c'est bino elo mon pas mutu na biso no anoka za centre de formation anoka pe za ba branche belé pe ça ba couper couture formation couper couture auto école esthétique informatique ya langue donc ils a tellement belé bozana bande ko boza de partout bana bazana bakini abasa le côté beaucoup de bango kuna auto école ba koyeba mutuka couper couture ba yeba ko tonga esthétique en tout cas ils a ba branche belé et moko Emmanuel Mwanandeke motema ya Marlène mais respect wana ndiko moi si cousine nga bamboti no pezo zali ezaki ebino emble serviteur belon kolama je pense que vous me sana ngati na baka mingi ngaso nzwi mi kono banaka mingi vous me sana ngane vous me sana bongo to ça wana vous émission maman Natacha to luka ebino susu mutu mususu to sana sur émission pour non CV Sabino maman Sylvie merci pour l'opportunité bamboti no belé et nzamba soutenir yo vraiment apambola yo bon continuer soutenir maman Sylvie pour un événement où ils allaient 31 décembre de tika biloko na bandingo handicapé et qu'on allait bien vraiment mosapi moko et sur la longité bye bye. Sylvie Modé officiel TV, Sylvie Modé officiel TV, Boya Bossabonné, la officiel TV mode Sylvie TV. Bossabonné na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya Bossabonné, boya ebele. Hésitez te boya bossabonné, bokozwa makambo ya kitoko.
bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde Officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Monde Officiel TV. Site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolingo ya bendikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Monde Officiel TV. Sylvie Monde Officiel TV. Boya bosabone na Officiel TV Mode Sylvie TV. Bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV Officiel. Boya kosabone boya ebele. Boya hésitez te boya bosabone.